national, Tshisekedi. Le président Trichère n'a gagné. Le président Trichère, le président gagnant, il y a un ami, mais Tshisekedi, et aussi le peuple congolais, va fumoli biso, aux ananzela, mon côté, pour le peuple congolais, Toubamba, Mabanga, Dengue, Tolobi, à Tochema, na monoko, papa Tshisekedi, Nazaraki, Nandako, Nan de Kolimususu, à autant programme pour qu'il y ait une élection, IDPC qu'il y ait une élection. Maman Matayaka Betaka, le coffre na porte. Bouh! Abisi Tshisekedi abi bana le logo diriger sous IDPC. Maman Matayaka Tshisekedi que on a droit de diriger sur IDPC comme inga fait Tshisekedi azolo albine lekele zonga sima lekele marti lekele. Peuple congolais ye azwa kambongo mwana na yauti kozwa mbongo. Mwana na yauti kozwa mbongo. Restez toujours branché sur Nasport TV et pas Moko, Narcisse Kalamba Longaba bébé, hein? Anina Ranaete Longaba bébé. Donc azala rera pour makambo qui n'ara bien. Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Nasport TV, Nasport TV. Mbote Balandinho Soya Congo ya Sika 1.com en collaboration avec Nasport TV, Nasport TV, où est Simbi, Suisse et Simbi partout, donc Neto le Bigara, Congo ya Sika 1.com na Nasport TV, Mikolo au Kabola Bisotin, Pantonora na Mokaba. Nenka Tolobaka, Pona Robanda, na Bandina, nous, Wabino Molobeli, Johnny Ayimpie, l'homme à la taille de Jésus, Mbote. Lelo na yambeli bino bokechu wayambope komanda eso bien parler pona bapesa biso basango ya mboka ndenge ezalaka malgré babunga ki mwa muke babunga ki pona nini bakoyebisa biso kasi tokobanda nanu na Mbote komanda eso bien parler. Ouais, Mbote mingi Johnny Ayimpi, Mbote mingi na bato tout na biso na to pesi ba Mbote mingi. Mbote mingi bokechu ya mbope nalobani bon anniversaire. Ouais, Mbote mingi Johnny Ayimpi, oui bah toujours na Mbote na ngane ezalaka. Molai toujours. Na zone sur le kumo pas Dieu tout puissant parce que motatini biso to sala émission yo parce que to vanda wa toujours le la nation congolaise en danger. Ça fait 126 ans de souffrance. Na zone sur le kumo et pas à moi nae Jésus-Christ RDC les rois du Congo. Na remercier bitumba ya prophète Fumukimbangu pour kufaki pour na Congo 30 ans à prison à Lubumbashi. Na remercier na pesi merci mingi na courage ya Patrice Emery Lumbumba akufa na 36 ans pour na mboka wana. Na pesi le kumu mingi pe courage ya Floribert Chebeya akufi na 47 ans babomi na John Yumbi na imposteur Henri Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline, na Fidel Bazana, na zone na pesi courage mingi na les diaspora les plus courageux Armand Tungulu a kufa na 40 ans pe cimetière ezate na yozong salokumu pas Cédric Nyanza à ces mots-là zoa essence à ces mots-là pour na élection ya 2011 pour na monsieur Tshisekedi wa Mulumba pe oyo ebembe nae ba sabota yango po bina moto semola ki na Tunisie président Ben Ali akimaki na yozong salokumu na ngai na ba makilo nyoso Kengo Adondo Beminako André Kimbuta Bakanyama babomi plus de 12 millions de Congolais dans le 21e siècle depuis 1997 depuis 2001 imposé en 2015 Tokufi Kuleka, même population à Belgique, il y a Danemark, il y a Autriche, il y a na tiki libération au Congo, na maboko Dieu tout puissant, na monanae Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, sans oublier na Bossani, papa Ale Moloto. Watiki bisabi tous les latins, mais tout papa, ko papa yalini na spirituel. Pour kana minenga zana za kufa na spirituel, mais na zo yé la yé na physique. Ya on a zongi sur le kumu. Et pas la diaspora et puis Johnny Ayimpi Negolobi bon anniversaire cinquantenaire puis longue vie pour n'importe quoi. Ok, merci merci Balandinho Soya Nas Fort TV P Balandinho Soya Congo Yasika 1.com.
tozo kene mbangu mbilinga mbilinga koti na mboka dialogue tomoni président Etienne Tshisekedi a sali fait de route atindi bandimi bakende dialogue tomoni bandeko nyonso bazokita mboka penze ningani kasi bino bokoloba nini na bandepa ya nani commandé so ba biyo ni ata. Mais merci mingi Johnny et puis na moni que pendant ces derniers temps to bando kutana te to zaki na fete ya Wayambo yango na kobanda na remercier ba mama tuna ba papa obayaki bandeko to ba soutenir biso po ezaki moment moko ezaki na tension entre biso pe ba combattant mais to moni que peuple ayo ke la biso ayaki a répondaki massivement on a que peuple mokonzi aza peuple ça veut dire ba mama baza pour biso place ba mama baza bato yaka ebele ezaki réussite totale en tout cas merci mingi na batoto obayaki merci beaucoup en tout cas bon que ngo ba événement tout ezoleka tozolandela ngo mais tozaki na temps ko sala ngote po tozaki occupé na makambo ya fête mais tozongi sikona ba activité na biso o nzambe atindi biso na mokili pona ko dénoncer question o tuni ngai ya fait de route o ba oti ko pesa nani monsieur Tshisekedi a komeli neni et Kanambe en tout cas biso pe to mona kiango mais to ande ozilata na biso to sisa makambo et loko que monsieur Tshisekedi a commis biso to lobaki yango depuis kala po combat o biso ngana wa moto sa eza combat moko état d'esprit mais soki moto za spiritualité na niveau ya spiritualité za makasi te o kwa ko dénoncer makambo to deso po biso to monaka makambo à l'avance to lobaki déjà que l'homme le plus dangereux pour le moment na makambo Congo c'était Félix Tshisekedi, papa na maman na Kamere. Na association na basalaki, il y a 4 personnes wana. Tolongoli nano ba allié na bango. O ezali o muto o ya tia bato poisson comme Mugalu, Lumanu, o ba yebi ti le loto yeba ke mais Tshisekedi azaki na détention. Tant bazaki na Kinshasa et pourtant c'était faux peuple congolais. Le loto yepo to ko marcher ba monter to ko ba bleu, rouge, rouge. Parce que ba biloko o monsieur Tshisekedi a sali na peuple congolais azana souvenir mon côté ou bien histoire moko malamu te Tshisekedi a tiki le peuple congolais zate yango biso lelo to ko dénoncer yango to koloba tout parce que to monique trop c'est trop parce que jusqu'à présent to tika ko mona Tshisekedi a bungisa ata mwana na mon côté na makambo ya Congo mais il est le premier ya ko signer ba accord rebelle na ko senga dialogue o ya auti ko pesa mais nani Kanambe apesi Kanambe nini fait des routes et ça déjà aza comme madisusu abo misalisu peuple disusu parce que na 2011 mais c'est Tshisekedi ko bossa na teke ozaki en face na Bokecho yamba tuna ki question ana oza ko kende po ozala premier ministre ya Kanambe ou bien OK ko libérer peuple congolais ou bien comme président. Comme tout le monde qui est fanatique, qui est belé. Non, ozo déranger président. Les lots, tout le monde est sous. Bateau Bakoufa qui le 26 novembre 2011, na Kinshasa, na miso ya Tshisekedi. Na aéroport. Tshisekedi a uta kuna zonga na ndako na ye. Bibembe oyo ezalaki na siège. Oyo kanyama esprit de mort à Boma. Yena Bisengimana. Ba Boma peuple congolais, ba combattant ya IDPS, félicitations, courage, na Moussala Bossalaka. Ba récupérer ba corps ya bandeko na biso ba tie ko tia mona bi na siège ya IDPS. Siège ya IDPS eza musika te na résidence ya Monsieur Tshisekedi. Mais Monsieur Tshisekedi atika ko katisa te akende ko tala bibembe wana. Akenda te. Mais lelo to moni akenda te po ani azana kisi ya mona bibembe te to ndenge. Eza ko saboter peuple congolais po ba mesana ba jeo ba bandeko sala na Mobutu ba bomisaka peuple congolais parce que makila peuple congolais tango ezo sopanaka c'est le bonheur de Monsieur Tshisekedi. Chaque fois que le peuple a son koufa, Tshisekedi, c'est le bonheur des familles de Tshisekedi, de sa femme, son fils et M. Tshisekedi. Parce que y a ce pèlerin bato ba koufaka, ba honneur wana, y a Kango. Lelo bato ebele na Kinshasa ba perdre baba na bango, ebele, mais M. Tshisekedi lelo a comme il s'est engagé na dialogue. Et pourtant, tango Kanambe a perdu la élection, mais c'est Tshisekedi ba tuna qui est botala ba archive, ba tuna qui est si y a moyen de dialoguer avec Kabila, que je ne peux pas négocier avec un Rwandais. Bokecho Yambo Niata Toyoka. Oui, merci mi commandant Eso. Merci mingi ba diaspora. Mon temps biso tous les kakawa, tous les caractères état d'esprit, état qui ba prophète ya Congo. Pas na biso moto bangi sera biso azate pour mboka na ezali ya Nzambe.
nzambe asalaki mokili na ye na 6 jours 7e jour apemaki ndenge asalaki Congo mabelo alobaki te ke depuis Jésus aya peuple wana enyokwamaka bana Israël kutu babima na boumbu soki na Israël awa omona meme bapasteur mosusu ya biso ya Congo bakenda na Israël mais congolais azonyokwama tina lelo ba Moïse baya congolais peuple oyo akufi koleka bapeuple nyonso ya mokili lokola peuple congolais aza te peuple oyo anyokwami mpe aza konyokoma aza na bachaine bakanga bango na monde satanique lokola peuple congolais aza te en bref Tshisekedi natuna nano mais Tshisekedi oza na respect na peuple congolais te yona Félix Tshilombo na Mama Marthe Congo eza IDPS te Mobutu abetaka tolo 32 ans Mobutu yona bakunda ye na Maroc un père limwa Ngunja Kanibona kufa Kibasa Maliba obo zalaka ne akufa Nendaka kufa Bomboko akufa Birindwa obo zalaka na ye akufa basete ya libangona bakufi Tshisekedi yeba ngolobi ke yo pour okufa otiki histoire ni Tshisekedi azwa kisi bola na depuis Tshisekedi abanda bitumane na Congo jona epi Tshisekedi amona ka bibembete kisi na yazo ya mwana amona bibembete mais ya bomisaka kaka Tshisekedi aboyaka makambo bakena ba dialogue ni autosalite tobani bakori ya Lusaka tokena bakori ya Sol City oyaki 1+4 Jean-Pierre Mbemba Berodia Bazaid Ngoma o bakenda bango tuna ba Tshisekedi bakenda kondima Ruberwa Aridi Polite Kanabe Bisegman ba Congolais yo mona nini mboko ezali na occupation bande konangai diaspora bana Kisasa intellectuel congolais na ebité ba classe oboteka obotangaki bo servir mboka na ebité tobenga bino ba démo ngana obenga bino ba démo les ennemis du peuple congolais mboka eza en occupation ba kena ko reconnaître que batona baza ba congolais au général de Gaulle tant Hitler avandaki na France na Belgique jamais général de Gaulle atika okena élection na Hitler na France toi bazo bate Tshisekedi wana alobi na biso na élection akena élection en 2011 quand le papa iso alobi ngai na kenda nzambe alobi la ngai ya Congo pour chaque nation eza na nzambe nango atinda na lobi Tshisekedi yozo kende poko ma président ou bien premier ministre wano tunaye na tunaye boy tout d'abord na salaka prière na sali prière makasi na biko tambola Congo mombe bako yamba yo Tshisekedi abana nga ozo finga ngai te tozo sula makamba Congo en bref Tshisekedi wana alobaki nini alobi na biso peuple congolais abina biso apporter serment apporter serment etaki président Congo donc avant dialoguer avant que nous ayons une élection il faut faire sa bilan na etaki président ya république oui pour attirer tapis rouge na ndako na ye Congolais toi ça témoin et puis tu sais que d'apporter serment la Bible est apportant est-ce que ezali ya ba formation ou bien Bible on est banana la Genèse c'est une apocalypse tu sais que dans le peuple congolais bolukela ngai imposer un petit rwandais wana bolikoté boyela ngai tu sais que dire ouais hein docteur en droit tu sais que dans le bible sous tant vérité des îles tu sais que dans la diaspora na zoluka na zumbongo na imperium tu sais que il façon que ça mbonga ba imperium ya ba congolais tu sais que dans il façon que ça mo aza moyibi façon que ça mbonga rouler peuple congolais abomisi peuple congolais yango na lobaki ki tu sais que dina Félix na Mama Marthe ba ko bamba bango mabanga tu sais que di kaka moko a lui imperium tu sais que dans le peuple congolais la diaspora pardon bon la mino bazoba bomela na Congo to mon sa mino passe mingi bana msuba bota ba belaka mabela mama na bango mais mili ki ba melate bola la pongia ba bébé yoga l'idée ya bola la pongia bébé botikela e Congo tu sais que dit lisusu na tanga bio na moni bo mise en charge tango biso to mise en charge to bi ka sa lembi
Tshisekedi atini mwana na Félix Tshilombo. Félix Congo aneza yote nzamba ko confondre bino. O to la tanga 1900. Toi na 21e siècle, toza ba responsable. Mwana na le kaka, dialogue babanaki na Caméléon. Vital Caméléon, l'homme le plus dangereux. Azosa mosala ya ba Rwandais, kokosa ba Congolais, alobaka ki Congo à l'état, Chiluba po ba kotela biso kala. Ba Rwandais ba kotela biso kala, ba zo ba sina bango, ba kotisa ngo et pas ba deuxième femme ya ba autorité loba tanga deuxième république, tina lelo ozomona ke ba mende babali ba tuchi, ozomona be bela ba to bazawana. En bref, les lots, tu sais que dans un dialogue, tout dialoguer, na Kanabe et Takeke. Tu sais que le 19 janvier, le 20 janvier, le 21 janvier, peuple congolais bimi balobi, papa tu sais que du loba na batonomba bima, tu sais que d'abord. Abi non, il y a le soulèvement populaire. Tant à mon et en plein, aïe côté na batoba, ben jouer. Tu sais que yango biso to lobi boy dialogue to sengi soulèvement populaire. Tu sais que dans nos colis peuple on a longwa 1960. Tu sais que dans nos colis peuple wana Félix a poussière a okoka Congo na te. Yango to lobi bande kona biso ya Bandundu, ya Équateur, ya Bas Congo, ya Kindu Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Équateur, Kinshasa. Bo bamba Tshisekedi mabanga bo kibise na Congo. Tshisekedi soit s'engager Congo na makamba dialogue pour basa la gouvernement union nationale. Na gouvernement union nationale et ko tomber que ou bien hier encore ma premier ministre ou bien Zumona na Félix et puis yoka les sous. Tshisekedi a lobby na dialogue ya sengi occupation parti à imposer un irrétrait vagabond misoma vondo et l'ogi mabe au kankake ari du politique kanambe alobio il y a pas ça 20 personnes. Tu sais qu'il y a pas ça 20 personnes plus 6 personnes il y a société civile ça fait tu sais que dit alors que nous traité Maramba Congo na 46 personnes. Bon ce que d'autres na tu sais que dit Congo il a la poche naie ou bien Congo il a la mbeto naie ou bien tambola ka sukola na Congo yango biso to lobi boy natangelo ba Mobutu bakufa batikali 2 personnes au bakanga ba congolais la monde satanique et ça Tshisekedi na Antoine Kizenga yonga na déclarer nzambe kaka ndenge prophète Samuel akutala na roi David azoboko la ba meme ta sopela e mafuta na ya mafuta o etangaki ne pas roi David Zambé Tshisekedi fakutana nango so Tshisekedi a contribué na ba liwa ya ba congolais kane papa so lobi yo mona pi leader le 26 novembre peuple noir koufi peuple noir ba tie bango na permanence na bango na siège Tshisekedi atikala ta ko bima bote na makolo a kota bibemba bana na te lelo Tshisekedi azo engagé Congo pour aller en bon basi ba pese bon tant to yimsa bango ke est-ce que tango akendaka te ba to ya ye balandaka na sima ba continuer ka kolande to batika mais bato omoni peuple bazoki bato ka biso bote peuple congolais po bato balo ba lelo boy biso de génération comment ne vivre lelo likola diaspora peuple moko ka nzambine ti chance nzamba lobaki ke peuple ba no komi na kati to bimalibanda rolo tozo sala eza yote ezali nzambe o asala ki mabelo na ngai ke to bi parce que so biso tu to aki na kati bale moloto bakufi na kati ba Floribert Chebe ya bakufi na kati Kimba bakufi na kati Lumbu bakufi na kati yoka siso ezalaki ke mokili yake évolué te tozala tanga ba Lumbumba na ba malinga bomba biso ata malubonga na lobakao so naki na kati na ngana lobate na ngana zale étouffé eloko ezal onda batiaki na kati na ngelinga ke bimate en bref de to lobiawa Tshisekedi ana bokonzi moko te likolo ya peuple congolais Tshisekedi ana droit à engager Congo te po Tshisekedi nenga zawana ay bango ke diaspora ay mi place avant la kao soka zuma banga na Kisasa te akozoma banga na Belgique donc akozoma banga na Belgique
Félix Tshisekedi a rejoint Mambanga, so bazo kalisaka que peuple congolais azaka zoba ya masanga, peuple congolais azaka ka fuka mela bato, biso to fuka mela Dieu tout puissant na mabele ya Congo. Na 21e siècle, une grande nation, ya Nzambe lokola peuple Zaïwa, les lotozanga mboka, likola ba mokolo pombo, ba kengo wadondo, ba obe minaku, donc to continuer la mboka mumba, ba to ba vivre avec intérêt la bango na ba poche. OK, merci. Ya moto lobike, il n'y a pas de négociation, to négocier le sous-souté. Dialogue pesate. Biso to a besoin de dialogue, to a besoin de soulèvement populaire, Kanami doit partir, c'est ça. OK, merci Bokechoa Yambalobi, bazana posa ya dialogue té soulèvement populaire pe ndinga lobi wana Kabila doit partir. Ndinga lobi toza toujours na Nas Fort TV na Congo ya Sika 1.com toujours en collaboration. Toki lisusu retour ba diaspora. Reste Kazadi DG Sajongi ba diaspora balobi ba diaspora nyonso bozonga ba roboma mutute mindele pe ici ba temi sukuna balobi tozonga biso nyonso pona okende ko bongisa mboka komanda eso yo bini. Bon nazoya na question na wana na ngeli na loba eloko moko pona surtout pona message Tshisekedi na mwana naye comprendre parce que bande ko na biso boye ba ke rôle o Tshisekedi asaki na 2011 boye ba ka place oyo financement na ye ya ba élection ya 2011 place ya utate yuta wapi kanambe muta finança élection ya monsieur Tshisekedi. Tshisekedi azaki awa na poto azaki déjà na maison de repos. Muta sala rôle wana po Tshisekedi azongela biso lelo na makamba politique eza Louis Michel. Nandre Flau. Ba dopaki Tshisekedi azongaki en forme ba financer 25 millions à travers Sarkozy. Sarkozy a bendaki 12 millions, Tshisekedi azongaki 13 millions. Le problème c'était quoi? Il fallait chercher un Congolais qui est crédible. Oya kokende ko postuler en face de Kanambe un étranger pour avoir ba élection bien pour Jean-Pierre Bemba déjà zaki libanda. Ozomona déjà escroquerie à Tshisekedi place et bandaki. Omoni. Tshisekedi asali ba rôle ya mabe asombi ndako na Afrique du Sud, étage ndako étage. Mwana na yo abota oya bota na Rwandais azako ye muta o gérer yango. Mbongo euti wapi? Félix asombi ndako na Rochelle azwi mbongo wapi? Tshisekedi asombi ndako oyo Bercy au place Jiba bando beta na limité na 2,500,000. Azwi mbongo wapi ya sala kati. Comment vous bénéficier na makila bana batu? Bakufaka yo sepelaka ozwaka mbongo. Hein? Tshisekedi akoyaki azaki malade pa na ye. Parce que biso to loba lelo vérité. Tshisekedi azaki malade pa na ya kwei. Mutu ya liboso ayaki ko visiter Tshisekedi tina chambre. Lumana. Oya sengaki basala nini recensement. Lumanu mutu ya PPRD akoti tina chambre ya Tshisekedi ake ko visiter ye. Rapport nini ezali yo mutu lobiki oza résident surveillé batwana basa contre yo bakangi yo mais bake ko talo tina kati ya chambre. Non. Peuple congolais tozo senge pa na bino bato bana Kinshasa soki Tshisekedi a s'engager lelo na kati ya dialogue boyebi ndako ne place ezali opération toyebi ndako parce que Tshisekedi azanzambe ya mutute abomisaka bana ya bato ya lia kambongo ba je wana sala ngo depuis Mobutu ti lelo azo continuer na ngona ko bomisa peuple congolais ye azwa kambongo mwana na ya uti kozwa mbongo mwana na ya auti kozwa mbongo Tshisekedi balobi azaki na résidence surveillée biso so totambola awa soki boyebi te nga lelo nazo risquer 2 ans de prison heureusement na bossa ni papier na yango na 2 ans de prison ferme o bakatelinga pona kubunda pona makambambo et pourtant na se sacrifier wana na koya pona loba pona ndeko na biso mona monya kende Kinshasa bazo tune makamba ba combattant zo ba na yebi ba combattant te makamba lumbe na yebi yango te do abwaki biso bato lumbe mais ngai ne na boy na yebi mutu abuka ki mutu Rwandais machwa. Mais comme nga mutu naibani na kena justice na boy ko tanga ye ba ibisinga na osa 2 ans de prison. Donc na la kisi amour, il y a sens ya patriotisme na protéger combattant. Mais tout le monde va musu ba koma ikuna totiki wana. Bandi wa biso Tshisekedi ba to ebele lo ba cacher judiciaire bebi na poto. Pona ba engagement o ye andima ko kende ba élection. Toza ebele ndenge toza boye ba sirsi ezolanda biso. Ebele na makambo ya Congo parce que engagé ki Congo biso to lobi to landa ye leader mais leader ayo ko yibisa ki bola la pongia ba bébé mais tika biso to sala musala to sala olobaki ke to la pongia ba bébé mais olamuki lisu ndenge nini po yo pe fo la lati
mais il y a l'amour qui biso to là. Après aza escroc pourquoi a peki ça va toi côté dans parlement. Tu sais qu'il a peki ça va toi côté dans parlement. Donc à reconnaître victoire naie, a boy victoire ya ba député Moussouswana. Non, c'est escroquerie. A lobby que bato Moussouswana ba kotate, ba élection bango ezaki mabe mais à reconnaître qu'il a gagné que ba élection. Entre-temps moi na naie. Na leki naie. Leki né à moi si. Ya maman mo tata mo za na parlement. Ali Rambon. Félix il peut aller à bon parlement. En bref, mais c'est que de Mumba. Avion yo, bazola ki balouela ki na jet privé. Motadoua ki ango mungaro, ya maison civile. Pour me mailler ayao. Donc à part ça, si c'est que a touché par mois, c'est $50,000 il y a premier ministre. Bah c'est premier ministre et tout. Donc à sakali na peuple congolais, tout yé awa au monde au boma qui peuple wana au kasi biso to kozala avec biso to za bana misala na hotel Tshisekedi biso to bundela mabele ya Nzambe tozo bundela yote to bundela ka pe yote élection pour okomaka na ngote na déclarer yango na kombo ya Dieu tout puissant ngana yo to koyeba nani aza na makila ya peuple congolais boni politique ozo sala ya lokuta na nation ya lo baka kiaza docteur en droit. Il faut l'acceptation dans la classe. Et puis, docteur en droit, mon biba, a un livre. Sans livre. Et Johnny Aipi, dis-moi, aux autres, c'est qu'à. Vraiment. Il y en a Sport TV. Première fois, on a c'est qu'à pour. Aux autres, on dit ça, ouais, Yambo, bon, mais là, on a pour Makamba, la classe. Nasi, ça, si j'ai n'angaï, nasi, ça, c'est aux autres, là, Yambo. Bande Wabiso. Tu sais que dans une résidence surveillée, tango abimi ake na Afrique du Sud biso soto mona ke Tshisekedi moye alo ba izala kité pour ba policier bazaki liboso na ye et pourtant ezaki lokuta bazende ko protéger Tshisekedi asali déplacement ake na Afrique du Sud ba tonyo so ba lobi ke Tshisekedi akoloba akomi kuna aloba kité oyebi eloko bandi kuna boyebi eloko akendo sa na Afrique du Sud ba bengisa ki kuna e pas grave batoyo ba dirija kamboka na biso ba ebise tika mwana wana asili sa mandat na e calmement. Yo o se préparé na 2016 préparer Moutoumoko na 2016 biso to tia appui parti na e gagné ba élection mais Moutoana azala membre ya famille na yote condition ba américain ba pesa ki yangwana azala membre ya famille na yete kende otika ekimi yango botala bi tango okiaki Afrique du Sud nda yela ki makambo bola la pongi ya ba bébé Tshisekedi ala isi bato pour nani après ti lelo ba américain bazelaka Tshisekedi apesa mutuango mais aza membre ya famille na yango moni ba moleka ba sauter ba mubaki ba longwe pour nani ba lingi loko wana batika nango omoni bandeko IDPS eza par parti familiale ya Tshisekedi eza parti politique te oyo ekoki ko gérer mboka te po baza kokoka ko gérer makambo ya parti politique na bango te mubaki aye awa akutani na Tshisekedi te na moni papa mukolo oyo alite pembe na Tshisekedi aleli ayaki na visa ya 10 jours azole na 8e jour ke na kutani na Tshisekedi te yango tolobi bandeko na biso mutu tu oyo azo compter na Tshisekedi okobima suki ya pembe bolimbisanga lobi na landi mutu moko na Kinshasa na landaki na émission moko ba osala micro balader comme ça alobi na bisa ki onoko abandé ko militer na IDPS na âge à 27 ans pour le moment il peut avoir au moins 54 ans le vieux alobi na bandaki depuis 27 ans na obunde pona kokolite pona Tshisekedi mais pourquoi papa mobimba ki lokuta boye ozole kisala bato temps politique ya lokuta esila nango yebake informatique comme makasi bilo informatique et avancé yebake lokuta tout biso pe bato peuple mokondi to ko dénoncer yango pour bino yo docteur en droit comment livrer yo autant livre vraiment il y a solo à comment livrer Nano sur la symbiose de Maramnos Tourubia, Tshisekedi, tu es mis dans la classe, docteur en droit, c'est vraiment toi, tu droit. Il m'aurait mis droit. Oh, oui, il droit. Pour mon toit, il mis droit. À Bundira, Subabomi, mon tonaï. À Rosoa, camion, il m'aurait tambour dans ma routine à cimetière. Yo, souvent, Baboma, combattant, mon roi de pèse, Tshisekedi a gagné un dans cimetière. Jamais. Il y a un truc que Tshisekedi. Abalbaka Kaza, docteur en droit, il faut l'acceptation professeur naé, et puis dans la classe naé,
et puis docteur en droit avoir un poto na niveau carrière partout même na Kinshasa pas comme un livre mais il y a un livre bala c'est un livre qui c'est que d'antique. Après Aza le Moutiali Bosso oya loba que le Congo est occupé par les Rwandais tant que Mosé Kabila komaki na yena makambo ya docteur en droit Moutiali Bosso à l'écran la télévision lobby de Konanga Kabila il est pris en otage par les Rwandais. Mais le lo imoka Moutiali Bosso oya dénonçant c'était Tshisekedi. Mais comment à se retrouver qui avec les mêmes Rwandais na table na négociation na San City à reconnaître Bango Kanambe comme il est président. On dit qu'il y a des docteurs en droit merci tant monsieur Solia Kimbongo on va changer maloba Aliaka siko retour il y a diaspora bolobine comment ni diaspora congolais ngo ba combattate congolais za libre ba diaspora congolais tout dans la Congo bref budget il y a matata pour les 7 milliards. Il y a ma diaspora autotine la diaspora congolais économie à Congo diaspora mutasimbiango et na 9 milliards. Tala na 9 milliards au moins na ne salimate. Tambora na ba Afrique mombimba. Au moins na diaspora futa $50 na aéroport pour battre nango aéroport comme ka Charles de Gaulle voici et la diaspora congolais. Donc $50 on est à la Jeannette Kanambe. $5 et ça la André qui bouta kuta $10 mais ba discuter $55 na ba province pour que dans la province 25 pourquoi ko escroquer ba peuple na mboko ezana or diamant coltan cuivre pour ba ça la iPad pour ba ça la portable matière ezobomisa ba congolais na Kivu pourquoi peuple nini ba konyo kolobango na niveau ndenge wana tala et puis diaspora ngolo ba zoloba yo mona balobé diaspora congolais a roté dans camion nassé à 1998 1997 96 il fait diaspora na il faut moins de 10 ans dans l'état la Congo depuis to banambo kazaiti na lelo basala rata bougite alimete basala rata tonga basala rata wana okekutu musika bango baboyi ba voiture na biso moins de 10 ans mais ba konzi bazana ba bateau ezodinda na ba mai wana eza ba bateau en 1945 en bref pour total saké ya on tozolo baké soki biso peuple congolais tozu pouvoir te bato ba libérer Congo eza bandeko bazana na kati kunate il fait diaspora congolais travailler ma famille diaspora à France a travaillé ma famille diaspora à Belgique a travaillé bandeko diaspora à Londres à Canada à Afrique du Sud pour so moni soulèvement sermagi le 19 le 20 pourquoi nani Thomas Louak akataki internet obitina pression ya diaspora donc suba kataki internet te kana balinga kimba erwana kana balinga chité en bref ndiko tuni programme ya diaspora zonga en bref congolais toi za libre soki lelo ndekwana Rex Kazadi so Rex Kazadi ake Congo ake na cadre ya Félix Tshisekedi po yango moni toto le banon Valentin Lubaki ba toto ba mona ba bandaka na Tshisekedi ba longola bango balongoli bango siko ba yosala ba dynamique ya sika ba ndeko na biso excusez biso presque ba ndeko na biso to ki ba jeune awa oya biso ya Kasai ya ba ndeko na biso ba ki ya Baluba o to bana obuna na bango ne moto ba kenda se ya Félix et puis ndengezana Rex ba osale rien parce que Rex azok auto azolo bawana motati biso tindi Rex te pour na kombo mokonza zalaka te to mandaté pe mutu moko te donc Rex akie ko sala pression oyo ya makambo ya Félix pour na suka na tango dialogue ko banda o mona bande ko mususu ba ya Londres ba Hollanda ya Canada ba okende donc biso to sepeli ngala sepeli pour ezali omoni eloko tout avant mboka ezala libéré il faut mboka nga bandoki pour beaucoup za la libérer de son moni ndokité sur bon moni bandoki abo comprendre oh donc nanga to go ba Johnny eso ndeni to ko sala poto kanga bato do bande ko na bakei pona ko remonter IDPS ya sika nouvelle dynamique où il y a ba jeune en diaspora na sima ya Félix parce que y a un monde qui même tango papa Tshisekedi azalaki na ndako na ndeko mususu autant programme pour bakela na élection IDPS qui na élection
Maman Martha yaka betaka likof na porte. Bou! Aïbisi Tshisekedi abi bana le logo diriger sous IDPCité. Maman Martha aïbisi Tshisekedi que on a droit de diriger sur IDPCité kominga fait Tshisekedi azolo albine lekele zonga sima lekele Martha lekele. En bref, tozawa pona tozolo bango po mais c'est Tshisekedi na mona na Félix Tshilombo peuple congolais ba votaki Tshisekedi pour négocier. Tu voteras Tshisekedi pas comme président à Congo, le Congo a échoué, mandat ya tricherie. Aïe bango que mandat ya tricherie à Motoana est aussi là en 2016. Na ya yepe Tshisekedi. So bangi bango pour la Congo to na deux présidents, so bango deux présidents, so baki au dialoguer pour basa la nini. Bazo qui s'abisso na ba corps, il y a Sun City. Parce que c'est sur la cité, sous gouvernement Union nationale. Le président Tricher n'a gagné. Le président Tricher, le président gagnant, il y a un ami, mais c'est Tshisekedi et Kosimbate, peuple congolais, Bafungoli Miso, aux Ananzela, mon côté, pour le peuple congolais, Toubambao, Mabanga, Dengue, Tolobi, à Tochema, na mon côté, diaspora congolais, Bofungola Miso. Oh, so, on m'a dit, Bazo, Boubissa, bon, qu'est-ce que tu es? Oh, pour baza bato la vérité te bato baza la vérité babundisaka bango kaka yango tolobi ke dialogue oyo Tshisekedi azomema ou bien Rex ake Congo elobeli biso rien po diaspora bitumbo eza mokonzi azalaka te mais eza na balider soko oyo baponaki Rex si tolingaki yawo so akende Congo asesentile biso anégocier yo moni bakangi na aéroport avantage oyo biso Rex azwi quand on Félix Akenaka, qui ba garde républicain, na Goma. Félix, militaire à Kanambe, Akena Katanga, garde républicain, parce que préparé que Félix a embrouillé diaspora, akende na Katanga, akende na Goma, Kivu, akekuna na Bujimai, nyoso ya botanini dialogue. Yango tolobi ke biso to telemi Tshisekedi na Félix na Maman Marthe bozana bokonzi likola peuple congolais te beaucoup mekapete dialogue wana ko mema biso na soulèvement populaire to aller au monde. OK, donc bandi obenda na pinza na suka mais Mama Tchala mwana azali koloba alobi place ya ba combattant ezali na Congo te bazali kozwa nanu bazwi ba combattant bato te boza bakuluna. Bon au moins ils ont ça la passe mingi komona ke aza mama pour quand biso to ba peuple mokonzi to respecta ba mama mingi mais conseil na kopesa yeka ke Congo ezali a été comprendre Congo ezali a été congolais tout azana droit ya kozonga era lingi moma lingi eloka lingi akende kosala akendo sala po wana ozoloba par rapport na ndenge Rex akitaki na Congo bolimbisa biso po totangi kombo na ye ezate to ofula ye non tozoloba ndenge makambo ezali omoni Rex akiti kuna na invitation ya directeur Kalev. Ya ANR oyo Kalev muto invitaki ye aza sécurisé nyonso oyo Tchala mwana azosala wana eza pesa za na kati ya mulangi soso azododaka ekokota te ekokota te po Rex akoti na kati ya système aza nouveau débutant na kati ya système akoti na système ya ko accompagner ba occupant bato o bakoti siye kuna eza Félix akoti siye kuna ça veut dire ndenge Rex aki wana aza protégé soki ndenge bato boloba ke Rex aya wa basali eloko te Rex azoloba loba bandiko na ngai pourquoi si qu'on a aéroport à Kinshasa ceux qui muto auti poto azwa passeport na yebake ko fouiller angona no batali soko za parmi na liste wana pona nini ceux qui bazana intention mabete pona nini bana poto ceux qui ba uti awa au PC passeport ils vont masata ma 10 minutes bakena ba komi ko tala soko za na liste ba combattant ceux qui bazaka libre donc bandi na biso ndeko oya ke na Kinshasa accueilli kosala musala ya occupation donc aza bébé occupant au bébé accompagnateur ake ko accompagner ba occupant mais tozolo babo tant que peuple moko biso to ba to peuple tozana pour protéger peuple pona ko yipsa Tchala mwana tolanda ka yo tolanda ki yo ndeko ya ye kuna ye ko sala ba aventure na ye peuple mokonzi diaspora azana katité mais epesi bino autorisation te po
bosa baliko pake bobo mai potango baboma ki katumba mwa ki waya mbasali yango na album aleli katumba mwa ki parce que biso ndeli fait okanga katumba mwa ki to juger biso ça veut dire peuple congolais il paraît que katumba mwa ki arrêté par le peuple congolais azala juger au monde les loto le nini to moni ke ye chala mwana zo menacer Rex Kazadi tozana kati ba démarche ne wana te parce que to ebiki akomi nini bébé accompagnateur o ba initier ye po akende po accompagner pouvoir en place parce que Rex et loko nini oyo koloba eleki Gabriel Mokia parce que yo zo loba vérité ta Gabriel Mokia zo loba bien le mal du Congo c'est Kabila Rex azot ko tanga komba Kabila te et loko nini ya sikaya koloba kuna parce que azoko kotanga le mal ya Congo te tandis que Mokia azaka sur place azoloba bien le malheur la pauvreté du Congo le mal c'est Kabila azotanga Rex soki penza tolingi biso tondi mayoana zongela ba discours na yo banda sana poto awa nego bando benge kanambe kotika kosala bao gouvernement loba bien que Kanambe c'est le mal du Moutazo bomisa bato na est na landi yo na Eliezer a posé une question 8 millions de morts Rex yo to marcha na yo awa obima que France Bruxelles otambola makolo pona ba femme violée na bakaliko wana bobando komani il y avait aussi que Kabila a violé Sebasi. Si lelo komi kolobake oh nous sommes le Congo est sous titel ça veut dire quoi tika ba ventir wana sala musa nazo sala mais nazo ke bisape nini ye chala mwana congolais tout azana droit kozonga na mboka na ndenge ya lingi omoni biso to ba to peuple makamona etali biso te mais soki boko bomaye po bomoni ki akiteli kuna la biso pe to kotomboka po aza un congolais de moins po bosi bobomi na ba innocent na ba politicien boboma kaka. Donc ceux qui bobomi to kota makambona qui collaborer donc to défendre état que peuple congolais bobomi c'est ça. OK. Ouais ambo. Non, moni bachala mwana na azul alubaki belé pour akirana no bazoy no 6 heures pour que no botate. Oh. Abi passe à zemite chala mwana. Abi passe ne bakumba ka mwana te. Po chala mwana nenga zana même à l'époque na mboka na biso na Bujimai babali saka chef coutumier wo mobali ne yaka léopard donc ko nenga zawana chala mona nenga zana aganga kaluba kebele po aibi pasa ko zwazemite yona bisa chala mona volu baka makamuso ya Congo okena ne pas Robert wa Chiozemi ube okepa Kanyama ube okepa Bisengimana ube okepa ya Aridi Polite Kanambe po ozana loi moko ko pesa Congo te to biki tanto baba tuke Congo et comment mboka moko olingo koti ya ofele Marie Jeanne ya ofele eza Congo moto mutu nyonso akoya akopesa loi nae parce que nyamo batela biso na tête à pays gouverneur o batela biso babu mabato na Congo alubaka te bato ba to kufa na beni moto alubela peuple congolais azate Sassou Nguesso nani moto nani directeur de la police ya Brazzaville ndenge atika ba mama na biso mutakala tout le monde a déclaration mokote ba congolais bazola na stade à 24 novembre libana mutu moko lobela ka bangote congolais zo kufa le congolais za la mutute bato bazolo bela peuple congolais za joni a impi papa eso boketu waya bo na ba diaspora mosusu donc en bref na yango na bisi ba diaspora makambo ya chala mwana au soit disant ya leki na ngai Rex wana eza ba distraction etali biso te train na bango eza ya biso te TGV na bango na bakoti na ba Félix na ba Tshisekedi eza ya nation zaïrois te Eurostar bango bakoti eza ya ba combattant te combattant tout azana libre to pekisi na après baza ebele baza ebele pendant baza ebele diaspora bobanga courage bozo courage boti ko lekaka o bozo finga waya bozo finga tato so ou bien so fa bo era mwango bo kendeki bosi bosomi ba billet bosi bokangi ba valise bosenga pe ba pardon bo kende bosi bosenga ba pardon bo kende bokokutana la libération à Congo pour le Congo sera libéré parce que nous sommes déterminés parce que batuma kasate que nege to ganga kawa to ganga okaba fou et donc comme ça so fou boy
comment on a bandeko na biso bazo kufa moto kote la bango azate et là comme ça biso fuboé tozo mona bazo kunda bandeko na biso 425 congolais na libulu moko et là comme si biso fuboé to moni ke mboka na biso za occupation TGV na bino mo teta utiseke da yakia tiseke ndinga yakia ba tseke jet privé boko jet on ezalaki ya biso et qui jet na moko et net ba jet privé bato bazo kota ba kele na bango Congo bokende diaspora congolais il y a France il y a Belgique il y a Suisse il y a Danemark Hollande Canada États-Unis Danemark Italie Afrique du Sud bolanda makambo ezoleka ya ba ça c'est distraction bolanda ndebiso toza kolomba peuple Mokonzi nani yango mokonzi peuple bosuki. Ok, merci. Tokimi mbango na makambo eleki na beni batu bakufi ebele na ebite soki moi 2 minutes boto silisa na ngo bolobani. Non, bato bakufi na ebele na beni, je pense que na kozonga mamke ko ko lepseke nde biloko ifali cha mwana aloba ke babomi bato na beni ya zolo belangote. Babomi peuple congolais na 100 mètres ou 200 mètres na ministre intérieur ake ko sala visite kuna babomi peuple yemo ka sa sur place wana. Mais balobele angote. Donc au bon peuple congolais ezate le londe tokoloba ibele to si toloba ngo peuple wana zo kufa chaque jour. Je pense que naissance ya peuple congolais comme muke que mortalité. Bato azo kufa ibele bato obota muke. Pourquoi ça? Il faut exterminer peuple congolais pour tous à remplacer na batutsi. Et les étrangers comme les Libanais, les lots chinois abota kase, chinois comme bota na Congo. Chinois abota kate. Liban na bazaka na balwa na bango soki muto aboti fo, mais chinois azu place na robota, kuna komi roboti sa ba congolaise. Lobi kuna bakomona président moko ya chinois ko yela biso kuna mélanger na congolais. Pourquoi? Parce que ba faciliter bango parce que la majorité des Chinois au bazar sur place, ce sont des condamnés à mort, des prisonniers. Au bas militaire le système, ba privandine, ba société on est même biso na Congo. Ba kende osala ba main d'œuvre kuna, mais ba ki kuna ba komi ko botela. Talaka prisonnier muto abomi ba to kuna, aye ko botela na Congo, ba bota métissage ya congolais. Na chinois. On est comme au Kanyao. Et ça bombe. Bon, et ça ko lobake ba ndiko na biso. Ezaka na benité ba musu ba kufi na Katanga musu ba kufi na Kinshasa na uti ko landa lobby na media na moni ba uti ko violer ba to bazaki na retraite ba violer ba si 25 personnes violer moi si moko ba côté les bazaki na retraite ba côté li bango ba kuluna ba violer na kati ya église. Pourquoi? Parce que les système il faut peuple congolais azana la kubanga. OK, beaucoup de choses yambo. Non, il y a un zolo bano que tozana makambo ya ba fausse commune. La fausse commune est banda le lote papa Johnny Aimpi. Fausse commune est banda tout d'abord Ari di Polit Kanam na James Kabare. Bakona en Équateur baboma bato. So que na Wendy s'écrit pardon. So que na Wendy s'écrit au kuta ba fausse commune ezali James Kabare na Ari di Polit Kanam bewana. Bakotsa bato na barge. Ba beta lance roquette bu barge zinda. Na ville Mbandaka, ce que commune a été, Badjone Zali, tout à pour fumula miko abat, Ali di Polit Kanam, Akena, Bakongo na Boudjadji Congo, Atina John Yumbi, ma fausse commune Zakuna, Ali de na Makobolo na Chingi, Ye Ari di Polit Kanam Bewana, Rwanda Tutuana, Abuma Bato, Soko Kena Kisangani, guerre ya 6 jours. Oyo Kagame na Museveni babunda na Kisangani babuma bandiko na biso nyonso des ba fausse commune tala lelo ba fausse commune eko bimana maluko ba eko créer nini ba bengi Werera na Jibira ba créer concert ya 3 jours pour bambrouiller diaspora kota akena na ba distraction na ba makamebele ba zui kofira batini na Lumbashi biso toza vigilant likamba fausse commune na maluko chaque émission to rappeler yango. Parce que les Congolais sont le bin bango na tongo na midi ba bosani na midi le bin na poko bosani biso to sala toujours rappel ya makambo ezo le kana Congo en bref makamba batia la mona na ba ona to na tana na mote na tozila ta ya Tshisekedi na mona nae bakina na dialogue bazwa soulèvement populaire tozila Tshisekedi da kita ta ko kita ko mona to frotter. Ok, to comme na souka vraiment to si mais to monaki anniversaire ezalaki au pesi mbwa boyi nyawa yibi yango nyawo tango mbwa landi nyawo abwaki mpoko yibi akoti na wana lidusu batinyoso bazangi yango.
omoni donc elobi ke ezalaki matata ya matata bamama nyonso nsima na Johnny ayebi vérité bakanga yango te biso toza mopepo oyebi ke ya boye ezala te esalama nao na poto te kala mais ya Johnny po oyo oyaki na mwa voyage mais nasepeli oye otuni nga émission makambo toleka moto babundisi na bitumba oka boketso te babenganga boketso wayambo kolabo boketso wayambo alinga sala boye moto toka kofinga mpe bato bafingaka ngai sotali bango ata soka asali fete moto akoya te mpo abotama na motema ya lion so omoni elongi na ye okokima na butu kaka soki abatami kaka yo moko osandi soki oliaki bili donc bamama mosusu bamama okaya biso ube bamama mosusu babota bana babotama na haine eza babengango balien mwana soki akutani na lie ya famille ya haine akokola na haine wana ti akokufa en bref cinquantenaire na ngai eyaki blague te parce que eza vie na ngai mobimba cinquantenaire na ngai lumbumba kufi nabi Dieu tout puissant Seigneur Jésus-Christ merci. Merci papa. Olinganga mingi. Parmi babato Congo ya juste nana robo ya villa. Nana robo ya jeep. Po ba lemso bato ba bunisanga bakasaka nana bango to ko bundela Congo. Avant la bundela Congo, mabela Congo sanzanga na ebani Congo mobimba. Po benga pa na numujinga, numujinga. Somo. Mais na bien na ba combattant tout ao. Tango président Tshisekedi ayaki ao tambola. Nana bano sa prière ngati. Pour na leader nana bano poser ba question tout droit ngait na bango tout ba na salle pleine ba fanatique mais ngaza la fanatique à motuté ngaza la fanatique à nzambe na mabela Congo na peuple congolais en bref na remercier ba maman à Bruxelles pays à France pays à Londres en tout cas qui idéologie ya mama Didi Asuta mabolonge yinda ye mutasala ke lokona ba mama ba sobi super tala kaka bakomi bakomobe yango super awayambo yo moko nini bakoto tala triko awayambo triko songo fakalo bref na remercier peuple mokonzi bakomande so bazalaki wana ba Yaidi Bolombo ba papa Tom ba Christian Bola ba Pichucho Mongo ba papa Longo tozalaki wana ba maître Kelly ba tubayaki ba camionnette Mbola ba utaki France ezalaki plein et puis bateau Masanga bazwa qui gratuit. Biloko kolia gratuit. Mais et on a CP là. On le calcul avant que zalaki. Bokota c'est 25 €. Arobimana 75 000. Ba on lera 75 000 à Boketo. Nana ngolelo. Pour il fallait tant ba boy Congo Bokota ça là anniversaire il fait même ça ba congolais qui diaspora Congo bango ba toi non. Il fait ça diaspora qui bo ça mariage na pour tout pour toi na matanga. Congo diaspora na mboka stress même ça diaspora qui tourni mota fait à 50 ans été 20 ans été botika qui jalousie et le que bomabino qui jalousie na ba et surtout botika tombako tombako bokanga bandoki pa na poto bazoze la biso pas trésor sangi na liège donc il faut que ngai na tina mutame la tombako te ponga na beta musique na musicien na tika ko mela tombako te na tika ko mela pelo konate na melaka mo aboki mela kata po na yamba nzambe et puis na remercier bato tout chaîne no sezalaki wana soki motazo finga ngai akosela nga makambo bolandaka te biso tozomema mboka na biso na libération na remercier tout d'abord pasteur Jean Bosco on a pasteur na ngai do moni pasteur Jean Bosco to pesi pasteur Jean Bosco ouais il passe pasteur Jean Bosco et à Bruxelles ouais il passe ba pasteur Jimon donc on a pesi pasteur Jean Bosco merci mingi parce que peuple mokonzi salimaki na kati église soko moni même roi David ba bisaka ke yo otonga temple mais obota mona moko ko ne Salomon akoya otonga temple ya moni place peuple mokonzi et que no botama et pas passer Jean Bosco bote mingi na pesi mbote na mama Betty Malemo mbote mingi na pesi mbote na bato tout oba na confiance bituma na biso to décevoir binote tozo mema mboka na biso na libération donc passer Jean Bosco na ngana lingaka mingi passer nanga Bougar po moto po kozanga pe père wayambo pardon pardon
est-ce que moto ngai pourquoi Jésus-Christ a gagné pas Jean-Baptiste à baptiser pour baki monner la Jean-Baptiste pour le long action na boka tu peux dans la boka il fait dans la cadre na spirituel il y a on a séparé na passé Jean Bosco na passé Jean Bosco na passé Jean-Claude na Kinshasa on a zabaza ba passer na ngai na o séparé kutu bateau bazo soutenir bitumba na ngai peuple congolais boya na église na biso za na arrêt métier chaque dimanche bandara 11h 14h puis pas on a biso ko to yarate ko to bani 11h 17h et pas la biso yaka il faut ba maman bazonga ndako avant to bo église ko zo ba to en otage bo bani tongo ti 18h on est comme escroquerie et pas parce que Jean Bosco Souboye maté à kitoko et puis na sepela lobina na quatre église à lobina à tout bana banane baby koloba di commandement puis à ça qui moi concours wana moto sa concours pe bana baye c'est pris ça qui na lobina quatre église en bref na pesi mbote na passer Jean Bosco nzambe abati la oui ma banga ta 50 na linga ga mingi passer na molimo to kutana moni wayambo bozo o flatterie te mona jamba flattera te mona jamba gazaji salobaka polo OK merci na binoyo subolanda ki biso ezalaki bongo Johnny Ayimpie 3 fois l'homme à la taille de Jésus congoyasika1.com et longona Nas Fort TV oyo ya kulutu nanga Kalamba Narcisse ya ndaku ya ndaku et puis donc dans invité kuna et pas ya Narcisse bana Suisse Lausanne Genève Zurich Basel na otambola kuna il faut mobiliser peuple na ngana leader ya na biso il fait la tambola kuna nazo que pas Narcisse nazo que kuna na usaba conférence de presse pour comme moment otambola et surtout moment que babenga kote be invita kote vane ka la téléphone yo boy te agronome OK ça va ciao merci